Félix Antoine, en tout cas, son excellence, Nazo Ibisayo, président Nanga, ezala ba généraux, ezala ba colonel, o nyonso oza na bango kotoyo, bazo kosa yo, bazo ebiso biloko moko ya pamba, bazo tinde biso na zamba po bakende nde koteka biso. Tango tozo kende, ezala sokoi, ezala avion de chasse, o ezokende ko beta nde musika, ezo beta nesika mongo nazate, ezo beta nde biso moko. Mais biso toye, poto bundela mboka, to reganye parti na biso ya mabele, oyo ezali occupé pa munguna. Mais tozo zongote, eza ndenge nini. Yo moko, na ba ministre na yo, na ba généraux na yo, yeba ndenge nini ya kosolola na bango, poto zala na solution correcte. Po awa, biso toye musala, mais makambo ezo lekana, tozo mona eza clarté te. Boye biso, eza nini. Soki bolingi ke, totikango, tozonga pe pa na biso, po totike pe mabele na biso. Totikango tozonga. Po tozomona, en tout cas, boyende koteka biso. Yo, nabatu na yo, yeba ndenge nini ya kosolola na bango, po biso tozala na solution correcte. Po eza oyo boyete. En tout cas, son excellence, tozo senga yo, na bolimbisi nyonso, o yeba ndenge nini ya kosolola na batu na yo nyonso baza na Nord Kivu. Mabele nyonso Nord Kivu, ekomi bakomi koteka nde biso. Tozo kende bazo kende kotika biso na maboko munguna akata biso liaison. Mampinga l'État bakata biso liaison ndenge wana. En tout cas, est-ce que okondi makoza na basoda to oza na bangote? Ndenge nini bazo kata biso? Goma. Soki Goma est tombé, yeba ke Congo Mobimba est tombé. En tout cas, au répondre biso, ozwa souci na biso toza nango biso bana mboka. Tozo bundela nde mboka na biso, tokolinga te parti na biso mabele, bayi bango na mutu mususu. Biso moko tozala nango. En tout cas, mon président, salé fort nyonso, s'il fallait qu'on changer bango, pour tokozala bongo te. Tokufa biso nyonso tokufa pe tokosilao. En tout cas, tozo senga yo bongo. Minduki ya minene zate, bazo tangisa biso manduki ya minene. Lokola ngai na tangi nano canon sans recul. Eza na bateau batangi 14.7. Eza na bateau batangi 12.7. Eza na bateau batangi SPG 9. Mais tozo mona ngote. Tozo kende kubunda na nini? To kende kubunda kaka na kalashi na maboko. Mais munguna aza na barme nyonso ya minene. Mais biso tozo kende kubunda kaka na kalashi na maboko. En tout cas, oyo wana Goma eza makambo mususu. Son excellence kaka soko zi solution ya makambo wana. Zo solution po tolonga. Soki te tokolonga te. Bato wana bakoya kolonga biso. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que des maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons
de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu.